biso bayindo pa congolais nde sika source paradis yango ezali mboka ngo nzambe ezali lokwa mundele baki vérité wana ndalinga ke vérité wana sa nebe tango basangana na bakimbangisi na 1934 na ekafela 1937 mundele tabite awa sango ekoti mbakasi na Équateur futo longola bango atina bango na Kisangani na Kivu bakitawala na Kimbangisi batikala ki ba séparer bango pour ce ko ba ko zo après kitawala ba zo Kimbangisi ba komba ko pesa bango secret ya Bible au place nini ezo le belatina le kambo message auto zana ya na yango ndela moto fiction wana eko komisa bango so makasi po batu bakomi kolanda bango de baloka na 1937 bakabola bango alito bakabola bango bakendaki wala ndi alatsaki kimbangu makambo tali Bible po aye bakete po kimbangu place omonaka lobake tokokanga moyibi na eloko ne na maboko po na nini ayebake tokotanga tokoyeba secret nini makamwane koma ekomaki biso siko to libuela ngo bato so bawangani to la sabanga na lati mabende mona peso Ezekiel 16 na catholique eza bakenda rapona ko diminuer liwa et comment na ko na maison mère ozala rose chrétien ozala ekanka ezala ndoki OK no kuna po kuna bapona kana bango te bakenda kitsa mais mfumu tokoba aujourd'hui le président Facha Kotaki tout le président Facha ça qui geste mon roi qui n'a ko mboka na maboko ya Nzambe na stade Nzambe na ba frère pasteur na ba nani ba pasteur na kana ba ba Nzambe ah bon oui bita chamboka na malédiction tala lipa de komi talaki mwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolabie mapapu masope mafuta tokokisikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada, cher ami fidèle, nous sommes toujours besoin Kalibakou ya kwanda biso na 4 chaînes abino ya les Nazariens TV na 4 émissions abino Table Sainte vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba ya les Nazariens TV, je dis un grand merci à la servante de Mama Tiffany Mokwa pour la confiance au président. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba ya les Nazariens TV, je dis un grand merci à Hervé Ozaki na Sima caméra. Aujourd'hui Table Sainte dans un Mokwa ben invité na biso vous a vraiment étonné, vous a vraiment surpris. Il y a comme ya bino Fumu Yoshua Kitawa Vita, c'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission avec les Fumu Kitawa là. Vous allez brancher, vous allez connecter dans votre chaîne les Nazariens TV Toroyeba qui est Fumu Toroyeba histoire na Toroyeba histoire ya Moka Toroyeba histoire ya religion émission vraiment très très important histoire source ya religion tout ça mais là aux kimbangiste aux protestants aux catholiques aux musulmans religion ya Moka na biso surtout ya africain je suis vraiment plaisir naza vraiment un plaisir ya koyambela bino vraiment Fumu avant d'abord na présenter bino Fumu Vita Kitawa l'ancien na régie a tient vraiment cantique aux édifiés bana Nzambe o sala rabana Nzambe lokumu lo sako mokonzi ya la servante de Mama Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. We'll be right back.
Bina na yo, bina na yo, bina na yo, bina na yo. Vandi saye, vandi saye, vandi saye. Vandi saye. Vandi saye. Vandi saye, vandi saye, vandi saye. Assis 630. Vandi saye, on y va. Avandi, 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 avandi. Que la zone, pardon. Assis sur son trône. Oh ya bison tambe. Assis sur son trône. Vandi saye, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Et ça le plaisir à Philomène Moukoua monter ma business de homo, pourquoi pas à celui qu'on appelle 3 fois boss Jack Pro depuis France. N'a pas question autant que ça n'a pas plaisir. Donc c'est un Hervé au hasard si ma caméra, la caméra, la présenter Bino Fumu Kitawa. Bonjour Fumu. Atondo mingi. Nakoyoka yo, nakomona yo pe koya kokota na kati ya etando na ema na biso na trône royal. Messianique ezali sengo mingi. Pe nakomona chaîne na bino les Nazariens. Ya mama na bengaka princesse de l'Éternel. Les familles royales, les Nazariens. Pour Nazariens, ils ont des familles à Jésus. Jésus azaki Nazarien. Donc sengo mingi na komona biso na tango lelo pe mokolo misato na biso bakoko mokolo totombelaka penza kokumisa kosanzola na mokolo ya lelo na zana sengo mingi. Ok, merci vraiment Fumu. Fumu toyeba d'abord mokutuna nga ya liboso toyeba kombo wana Tawala na vita on cette signification d'abord ya kombo na parce que ça kombo très compliqué. Vita Yashua. Vita Yoshua. Yoshua nde bakomele bino mena biso na Kasai babengaki Yashua. Muluba. Naza Muluba na Kasai. Mais naza muntu Congo. Pour musala eza ya Congo, eza ya Afrique. Nazali Kasai. Kasai occidental pe na famille ya Luandanda. Na Kafudima kofu na kati ya kanda na Benamanda. Benamanda. Moi chitebwa. C'est la biso na biso. Wana prezande koko na ngande mutu azaki chef azwaki ngade yabo mwana monaki étoile nazaki nango batikela yenga bo chef mais na âge ya ba 9 ans balongola yenga na Kasai na koli mingi na bandundu de sika na koli pe bambuta mutu bayambi ngai babite yo ozali muto ya tindaki po mvita. Il a aussi bitumba. Yashua, ça vient de Josué. Donc, net Yasuka. Bon. Alors, que yo faut bunde la bisoka bonzanga bokoko sani etelema. Yango na kendaki kosuka. Azaki pe na Kitawala nazali na ngona Katanga. Bambuta pe batinga mbelikambo banda 1926. Babaka Kintoma Mirenda na Ekulusu na Sakani. Comment limite ndena? Toma Mirenda moi Toma Mirenda mwana lesa. Oya bandaki Kitawala na ba 1910. Avant Kimbangiste. Oh. Poya zaki pandi déjà na ba mindele na 1926 na Sakanya kaka na Katanga. Katanga ye ayaka libosa Kimbangu. Bale bayeko kanga bate bayeko lina ye na 1934 batini bango na boloko na café na café nde place Kimbangu na Kimbangisi bakutanaki. Maître, ça va. OK. To ba vraiment makambo vraiment besoin de mettre Fumu Zoloba. OK. To continuer sur la histoire. C'était comment d'abord votre appel avant d'abord tout ya wana ya religion Kimbangu na nini. C'était comment? Bon ngana no appel les abo mwana na botami. Koko na nga Fumu alobi te mokonza sani nazo azongi.
déjà dès les bébés bayambaki nga ke nazalaki moto aye kozonga ko accomplir mission na ye yokomi Yesu bon Yesu eza moto te eza lilo bango basantaki liloba na étoile bamoni Yesu nde tomonaka bato mingi babosanaka yango to biso banazarien toya famille ya Yesu mpo nga mpe naza nazarien lokolo obi koza Yesu me naza nazarien mpo na nini liloba mpo na 1 Jean 1 Yesu aza moto te aza nde liloba na kati ya moto. Voilà, l'esprit fait chair. Parole fait chair. Yango wana nde. Ok, voilà tout continue to Hollanda yo. Nakolaki na déjà na étoile wana na mission na yaki na moki mais bazali kozela pe mission na mokili bayambaki ngai bayambi ngai na bandundu na koli nango na côté Rastafaria o lelo bato bakalisa barasta bazaka mpona komela makaya soki nini mais eza famille nazarien po mon nazarien akataka suki te akataka mandefu te bokoka babaki na mama Sara ntango aseki pesanga mwana wana akosalela yo akozala monazari akokata suki te mandefu suki nefu elingama tokolaki nango ezalaki deya kitao wana ata batindi bango na ekafela baepapriaki koko nanga mosusu Mutembo Stéphane azali parmi badisciple ya mwana Lesa Thomas Mirenda bapandaki na Sakanya ye mpe atikaka liloba na ngai po efuna continuer mosala bango basalaki me tolandi tofwandi mingi na parc Salonga kuna nde ntango babimi na ekafela na 60 bakangamaki bafwanjo Albert nde asimbaki mingi nzela ya bokoko yango lelo nga mpe natangaki kuna na yekoli me tozalaki kokangama mingi na leta tomoni ke ntango ekoki na génération yango tobimi mpo na kolakisa leta kete sans authenticité na biso sans culture na biso eza lokola botemisi nzete misisa ezali te ba culture wana authenticité ezalaki na bonzambe lelo bino bokoma komona yango mabe nde yango omoni biso toza na mokili tokutani mpe na chaîne na biso les nazariens biso mpe banazarien tokotombolaka mosala malamu na mama Tiffany na bino bayeba ozotambola elongo na ye moko asala maweja asala na kati na bino maweja asala. Ok, merci vraiment Fumu, merci vraiment selon histoire na yo Fumu tomoni avant d'abord on a continué maman olobi tout d'abord expliquer biso tomoni lati aigle na mutu lati teni tomoni baba ya kebele tout ça est la signification ni tout d'abord na aigle so moni aigle ezali vision un visionnaire mutu amonaka musika yango oyo aigle kiti longo aigle komi mutu yango balatisi tolati aigle mpona koyebake mutu wana azali kaka ndeke me akomi mutu po ya koanonse bato ba révélation ya ntango tozali ezali na makomami ezali promesse batika mpe mosusu balataka poso nkoi balataka nkoi bamosusu balataka bachapeau eza ndenge na ndenge biso toza na aigle mpo tozali famille wana banazarien baaigle ebomba mayaka so otali na Ezekiel kuna na kati ya Bible tomoni mpe makolo ya sososo ezaka aigle makolo ya aigle na Ezekiel 16 verset 9 à 11 babitango na kozonga na kolatisa yo mayaka awasa yo mabende na kingo na kozongisa bonzenga na yo eza parmi bolato oyo bamfumu bazali kolata po lokola toza mfumu azali premier pasteur po ye mutu ayebi ndenge boutaki wapi nini bolandaki na mboka wana richesse na bino ezaki ni ye mpe bapesaka liloba ya kolela soki mpasi ezali kosenga na bao ya kitani bazongisa kimia na kati ya mokili donc bazalaki na basymbole na bango na miloto na bango yango oyo tomoni biso toza bien na yango. Ok, merci vraiment Fumu to continuer bongo kan signification na ngezani bato de mokengeli ba pate amukengeli ba pate akoko kumba bakapate maboko pamba te il faut azala na kan bâton de commandement faut ko commander ako diriger konza baba ndo pesa mungu pesa ki ouais pesa ki Moïse pa pesa ba ko na biso Josué.
Ok, merci vraiment Fumu Tokoba. Tant que tant au lobby moto bakaki ne kulusi zaki Thomas Mirenda Thomas Minazaki Mobali Mobali Thomas Mirenda me bazako benge mwana lesa net mwana nzambe na Joël mwana nzambe ko bakaki etake ne kulusu po azako zongisa baindo bayebaka biso pe toyebinza nzambe mondela teleke moto ya zo buncha biso bondeni babakaki na 1926 bakangi ekoli na ye balongoli bango na Équateur po ebandaki na Équateur na Katanga na Katanga mingi Tanganyika Kasumbalesa Sakanya balongoli bango beko cha bango na Équateur na café la prison babengaki café po ezaki fermé na kati ya zamba des places bayako kutana na bakimbangisi na 1934 kutana na kimbangisi raconte bango ezaki ndeni bon kimbangisi pe kotoyo ba tangwana kimbango abimi déjà na sima na 1921 abandi koteya kolakisa bayindo nzela na biso babeke biso pe toyebakinza nzambe zate o bakomeli biso yango nde ekobikisa biso mondela monake te soki message wana leki ndenge moko ezalaki pe na est nde akangaki bango abite tobomba bango mosika po likambo oyo eyebana te nde bango pe bakekutana mekitawala bazalaki mingi makasi na recherche ya kati ya bible bango nde bainclitiraki bible yango kaka classe babenga ba watch tower père moko d'être témoin de Jéhovah bazalaki pe place moko na recherche bango bato bayebisa témoin de Jéhovah likambo nyonso bokoma de Genèse Apocalypse eza ya biso abiso bayindo pa Congolais nde esika source paradis yango ezali mboka ngo nzambe ezali lokwa mundele baki vérité wana nda lingaki te vérité wana sani nebe tango basangani na bakimbangisi na 1934 na ekafela 1937 ndela tabite awa sango ekoti mbakasi na Équateur futo longola bango atina bango na Kisangani na Kivu bakitawala na kimbangisi batikalaki baséparé bango po siko baye kozwa po kitawala bazwaki kimbangisi bakoma bakopesa bango secret ya bible au place nini ezolobela tina likambo message oyo toza na yango ndela moto fiction wana ekokomisa bango eso makasi po bato bakomi kolanda bango nde balokala na 1937 bakabola bango alito bakabola bango bakendaki wala ndi alatsaki kimbangu makambo tali bible po ayeba kete po kimbangu place omonaka lobake tokokanga moyibi na eloko ne na maboko mpona nini ayebaki tokotanga tokoyeba secret nini makambo wana ekomaki biso siko tolibwela yango bato so bawangani tolakisa bango nalati mabende mona mpe so Ezekiel 16:9 à 17 ekomami soki otali Isaya 14 okomona nasimbiko kombo to bilembo nyonso bakoma na écriture tozomona ezoaccomplir epa na biso toza na Kane okomona ke Moïse asimba ye mpe Kane soki otali baromain bacha bazalaki na molata na bango baza kolata biso mpe toza na ya biso mpona kolakisa ke oyo ekomama mais siko tozokokisa natire na yango mpo bato mosusu bamonaka te alati bondeni na ya nganga me boyembaka mpe nganga nzambe azalaka mpe na bateni na ye yango bamfumu na biso bazalaki mpe na bateni na bango ya bonganga bazalaki mpe na bonzambe yango monaka trinité trois pouvoirs spiritualité science na politique un mokonzi il faut azala na bonzambe il faut azala na bonganga ne bonkumu na bokonzi oyo kaka politique société la Bible dit le Père le Fils et le Saint-Esprit Trinité père et fils bakosala nini toto baka père mère ami des enfants mais surtout que bato ça torté moral père et fils akosala nini papa na mwana so asala ekwa bote Fubu de bato balobaka nde na Bible notoya na témoigner sur Bible to balobaka Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit oui les mères akewa papa botaki fils sa mère te donc il faut bazwa mama bacha liboso po mama nde ye mokili ye nde nzambe ye nde asali biso na biso papa mutu asala biso nzambe te yo basalaki wapi mama na babotaki yo okumisa mama na yo te 9 mois na kati ya libumu
ye pa meso lilope malibele wa ngulu misiti olobi okomisa ete parce que ya biso bakoko toloba ndeni ya biso to baka papa mama aboti biso abotaki mbona mpia mapasa mboyini kango maman mweza compliqué mystère cachette faut ko révéler ngo babaki bakopesa ngo bilenge na ngonga oyo bakoya ko révéler na mokili yango moni tant toza ko révéler bato bakama makambo ya kala ebimi ndenge nini mais comment même na kata bible elakama Bible va transformer yango bakomaki babombi banani bakoyeba kofongola mabomba mio eza na kati so totali bato bavandeli malamu bakomona ke biso nde bakoli histoire yango mone mikakatano eza na mokili bato bazo comprendre te. Parler de tout le bilama mutali Fumukimba Moucholoba bino nani nda alaksaki mambo ya Bible selon les lots tout le monde a bakimbangiste ebele oyo na habite so okwaya na Fumukimba ngana kwaya kana nsambe pena batinda minelo kwa bakimbangu antoma mirenda po nzambe kimbangu alobaki te bakroire na ye ayaki kozongisa moto moyendo tango alanda munde ke bino nyonso boyebaki toyebaki nzambe mpungu tulendo dezo ayaki po alakisa biso nzambe ndenge Jésus po ayaki azoyebisa bato te bolanda barome wana te boyeba nzambe na biso donc mission ezaki no alobaki bakroire na ye tokotya ye po nini nzambe wasaki na kati na ye na époque na ye pe akosala epa na biso po aza différente mais tokokroire na ye te tokokroire na ye moko nzambe mawesha bokroire na ye moko nzambe par rapport ya ndenge bakimbangiste oyo baza ya siko na kamba oyo aza siko na kamba ondimelaka ye te azali mokitani ya oyo ya bango yegli ya religion biso tozaka mingi na religion te pa tosala l'église so toza na spiritualité so mona spiritualité yango ye moko kimbango atikaki kintwadi na nkamba ye moko ayesu nanga naza simo kimbango kianga ni kiangana kiakukia ya batu ya yo biso toza nango na ketawala mais ba descendant ya kimbangiste no ba descendant ya biso toza ba descendant ya kimbangu te toza ba descendant ya mfidi mukuluma weja nangila jibaka ditangila tishik batangila welanse nsesa biso toza ba ja na kotala moyi ndenge ba egyptien ba ki dia soleil toza ba descendant za mimpungu ya nzakomba toza ba descendant ya kimbangu te kimbangu nde azali chemin tangu mundela bando kotsa ba religion na ye kimbangu pe ko bunda côté ya l'ouest kimbangu bunda côté ya l'ouest yango moni mingi etemi côté ya l'ouest yango etiki ignorance na kati ya Congo toto kanga na 100 ans ekoki mais makambo moko efongwami te po ba kotisi yango na bonzoto na Congo central ba komo kansaka ezali kamu na bango Congo central parce que ba fumu ebele ba maître ebele ba utara Congo central ba po côté mundela kota kiti a côté ça fait ba magie a côté bango mais bomba ka komba bobi makala komba kimba po toka ngaka nzela iza bongo za papa mineli ba bobi makala komba kimbango bobi bisare nani nzela ya bakoko ya nzambe na bino yebana te po lelo ba mindele ba continuer ka koyiba biso esika miel ezali esika nyonso bakoma na bible ezali tosufraka kaka mpona nini. Ok, merci vraiment Fumu. Tokoba toujours na émission la biso Fumu. Fumu tokota par rapport ya religion, to into ba religion e banda wapi religion, likambo religion yo batu ba komoko lo baka religion na zaboy histoire la boya religion Fumu. Religion eza fabriquée na bamindele po bandaki na Turquie ba romain ba ekolongola ngo na Turquie ba komisa ngo na Rome po ezaki ba Turquie Grèce bato banda religion biso tozobela mingi bonzambe parce que bonzambe ni o biso tolobela
oyo ya biso ya nature savoir androgène pour komona nde mai ko chola il faut luka nanya salama yecho ah bon c'est quoi il faut que luka na religion so ki otangi na bible na sali bino na longe na ngai nzambe na zaka sikanyo so ki luka na église au mona sera libanda o ma mupepe zo le kato tala ke ah mupepe le ki makasi bondeni eloko moko le ki ah mais soto kangam na kata église to mona mupepe wana bobe kulera mupepe toyebaka ngo na o to zolo bana muno nini zolo biso mope mais soki sangani na we zolo ko to koyeba to kulera nzambe eyeba na katembe yebaka mupepe na yo o na we zolo kandenza nzambe kwa soki longo nzoto tikali pepa pamba église religion et yana bapaya yango nde kase biso eza ba dogme moko ya ba magie ya ba science bato bazo sala ya ba incantation ba kolchango nanda ba longo livre nzambe po ba bike bana Israël babuka mibeko yanza eza lokwa biso ba congolais ba africain mibeko nzambe atikela biso na nzela ba koko to longoli yango to komi kola na mibeko ya bra mibeko ba koko na biso ya royaume Congo to kolanda ngo mokoni. Mais la Bible nous dit, la Bible ne dit pas, on a écrit. La Bible nous dit. Non, on n'a pas. La Bible ne dit pas, papa journaliste. Jésus, Jésus, allez faire de toutes les nations mes disciples. Bokaka na bango na ye na mboka na bango na continent na bango na Palestine, baza ba disciples à Jésus. Au monde na nous bazo ko sabiso ke la Bible dit, Bible zoloba. Mukanda soto tena mesa ekoloba to yo mutu okotanga mezangi bososoli okomi koloba bilobe la Bible le bagate ba passer fu balongwa na eloko wana ya kokosa bato ke la Bible nous dit baza bandeko na ngai bakotaki bayebaki te mais komi tango tokoka kososola la Bible ne parle pas, ce sont les écritures yondo zotanga oluka ososolo pa oyeba ko manyola liboso ya bato. Ah, la Bible dit, la Bible dit na seki. Pour la fin de la Bible, la Bible le belagana yoka, Bible le bagate. Bible le bagate. Ngande funatanga na sosola. Net natangi les 12 nouveaux tribus d'Israël. Eux autant Congo aussi. Les deux bateaux de la Rwanda. Et ça parmi les 12 tribus de nouveaux Israël. Oh ah bon? Les 12 pays Afrique centrale. Les ça donne yango soke sangani de kimie kotina moke. Pays Afrique commandé mokili mobe mobima. Et comment on ndenge tandis que bino biso ba africain biso ba tumino to lingana nante. Et pour nani akaboli biso. Yo somona bato protestant na bato catholique balingani. Obe sone ka futa na la kenza balingani. Bandi bibozo kabwana na komo ya Yesu kuna te. Ote mama tifanya salibo ye kuna te bondeni akomo kota na makimbango. Menyo soto lukandeli kabwanza ya nzambe poto ye bato sangana. Ke aza moko biso pe ba yo baza na bolingo na ye na konimane to koma bomoko. Muyo na mono ni na kati émission yo attaquer ba pasteur hein. Te na ko attaquer te ba bandeko na ngai. Ba sala nzambe ba. Te bo biso za ba sala. Nzambe ya tininga pe pona bisa bango na tinda bango ba changer ba comme na poso na bango. Na ko attaquer bango te na ko yebisa bango. Po to bongisa to bikisa ba etoza na bango ba olanda biso. Mingi pe ba yebi yango. Mais le ko la bakotaki na ba classe ya ba théologie ya ko wana ya lokuta nde bazoko banango mais révélation omoni na nana mususu Roger Baka. Ba komo sekaye mais po akomo ko balola bango na makambo ayebi na kati. Hein? Na sosoli bazebele balongwa nde na kobomba neti ba mama princesse de l'Éternel. Ça peut déjà na pas wana yo ka ba chrétien ba chrétien na ba ka ba gimba. Ba mais na tout miot. Ba chrétien ba ko ya ko fana pe na biso bo artindi bo solo la pe to solo. Pour y aza déjà kokene na kota croyance akoyeba nini o Nzambe asengeli pona mokili na biso. Toko attaquer bango te toko yebisa bango o ezali po to botami na bango biso ne toza lo poso moko ata mundele pa za mabete fuko yebisa ye toko attaquer bango te
Parce que tant que vous attaquez, on a mon attaqué pasteur autant comme ya Sonic Kafuta. Te na limbo lipo tanyo le bike toza ko kanate. Ya on avait banani banani bomi biso. Déjà Bible. Ba chaki ye président soki ya ne ya comité ba réveil se réveille. Banani ba buncha ki soni. La passerité. Ok, voilà vraiment Fumo, il faut pas passer à tes. Par rapport, il y a Marabout de Samanamoka, par rapport, il y a prière, oui, Salama qui n'a qu'à martyr, tout le monde qui va religieux, Bélé Sarala, tout le monde qui église catholique, tout le monde qui va kimbaniste, tout le monde qui va religieux, oui, Sarala qui peut nous prier les Mboka. Geste, on a ou Basala qui est un Fumo, qui est et c'est là comme on côté pour place au bagana au sala ba sengana bolimbi cité bozo benga au stade des martyrs ba martyrs wana zai banani ba bamba ba kimba evaris ba Emmanuel makambo salama wana bato wana ti ba benga au stade des martyrs ba sengana ne bolimbi sa ba martyrs wana ba sengana wana mutu na mutu na science na ye oyo azwaki epa bamindele me nini oyo bakoko basalaki me Moïse amonaki mpasi eleki azwaki ngombe akataki abeleli na nzambe ya bakoko na ye me nzambe ya likolo nde moto atindaki yo na se apesi yo bwani ate nzambe eza Jésus Christ te Jésus Christ alobaki aza mwana Matthieu 6:9 tata na biso aza oliko tika kombo na we kumisama tika kombo na suza Jésus a prié comme ça je dis c'est ngape na zanzambe toko bana wana di wana ezana na stade des martyrs wana tozana na martyrs yango moni batu bakenda ki wana yango ndezo me biso na flou bawe bakenda ki toko na ba église wana pe ba moni mabemende bakenda ki wana ata mutu moko alelaki pona mabele na biso azate pour porte ko fongwama soko bi bato babandaki mabele o banyokwamaki na mabele oyo o bakufelaki mabele oyo bango nzoto na bango ekufa milimo na bango ekoma epa ye moko mokonza milimo maweja mais yo okende osala Dieu d'Abraham Dieu d'Israël bo akotika kuna na Israël nazi aya kobundela yo kotika ndako nonza lokende kobundela ndako ya cameraman na ki pa o ya ngai bela o yemo wazo bakena yipa na o ya ngai o ya nga ba rejeter ngai ba ye ba rejeter bo biso neto yamba kasi grâce ekité biso nyonso te biso zaki na grâce na biso avwa ba o ya ye bazoboya biso tozaki deya na nzaya na biso bango nde baye ko escroquer biso ko torturer biso moral ko longola biso bonzambe tokomi ko raisonner sur malamu te yango no moto kene na liti oyo mais Fumu par rapport à ce que tu as vu à l'église na bakona sambela na nini na stade Jésus que na sambela na stade amatala na ngomba nini e bongo tombo oya cimetière ezaka na plat ezaka na ngomba te yango bamonaki Eli na Moïse abito tonga banda komisa si Jésus azaka ke sambela na cimetière l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Mais déjà domination internationale de l'Europe unie, n'a jamais éternel. Attendez le bas, ndenge mama Tiffany aloba, qui est éternel, tout ça est éternel. Nous devons bien vidi mukulu, maweja, zakomba, mungu, bah comme na langue nyonso bébé ko tout comme ça comme on a naie. Ah, l'homme de Dieu. Le Dieu sous l'homme de Dieu. Mais par rapport à ya pasteur ou ya minini ya mboka na biso parce que j'ai ça même ba kimbangiste pe bazalaki mais kimbangiste depuis kala bazaka na kiminisi ça veut dire bazaki bango nyonso na ba chrétien za branche ba bana ba catholique ba diangena ba na za formation na boma parce que tu es baraté ba devia bo message ya kimbango balobi awa oke babi libanga moko ekomatela libanga mosusu te bango bakoma l'église de Jésus Christ personne envoyé Simon Kimba ndeni bato nyonso basela Jésus bakota boloko te lokola kimbango po ye envoyé na ye Jésus akota boloko te ya mona liwa o mona teke torture moko ba aveugle ba dominer bato
neti okimbalani o azala na Jésus-Christ personne envoyé Simon Kimbangu. Au moins à cause de Jésus atina Kimbangu, Denis Kimbangu a kota 30 ans de prison, mais ba o ba teyaka ba tinda bangote ba so régner. Ba zo régner. Na kamba ndeto yoka na kamba kuna ndeto mona kamba mona ngonde ni ba ne zakana tonga kala ndiki Kimbangu banoki ni ba miracle manosa na minicho etake fumu na Kimbangu penza za sa miracle za sa ba merveille. Ba merveille voilà. Vous comprenez? Ba merveille petit le sa na kamba. Et bon Kimbangu avanda na kamba pour ça ila kana kamba. Nkamba ya badiange date. So dans l'histoire maman mwilu muto yako sala ko banda makamwa nkamba. Esa Kimbangu te. Kimbangu azali muto akimbangisi ya Kintwadi azao keno lokalisanga akomona muto azampeve wana kuna akia fusa naye ayoki babongisi basangani akeno sangisa bayindo foli loba ya mpungu ezala kaka moko po monya la tape maputa yango biso ta maputa pona wala sazaki chef coutumier Kimbangu fi chef coutumier et Jésus azaki Rwandeni aye moko mwana nzambe po kwa yo utake panza tangu nzamba akome esprit mwana na atindi ave yo kende bunda tabatu bazobebisa tenge batina Jésus nde batinda kipe Kimbangu. Ok, merci vraiment Fumu toko ba toujours na émission Fumu mutuna ezaboye lelo na est du pays est ba massacre ezali koboma ba maman que violé massacre za ba politicien na biso balingi lokumu na bango nde baza koboma po bateka bomengo eza kuna oyebi na est wana Uganda, Rwanda, Congo toza na bassin moko eza na pétrole na gaz o na monde ata babeta na Russie ekokango te siku yango wango fu bazwa moko me base nango mingi ya gaz wana na pétrole eza kote na biso siku baprocès bazolia mbongo baprocès bato bazolia mbongo po babomisa biso mais nayebi tour moko roi Leopold ayebisa babelge bomeka koteka koseda ata ndambu ya est ya Congo te po ayebaki bomengo eza kuna bato bazomama biso eza baanglais eza babelge bafrançais na baaméricain po bawela bango bato bapesa minduki na bato babomba bato po bana bomengo ya minere eza kuna yo moni te baanglais baotozwa frappe balinga bazwa ba arabe batina bango wape na Rwanda o ba réfugié ba tondi na Angleterre wa fu bakende bakena fa na Rwanda po bazwa ba vrai ba terroriste babundisa biso na parti wana premier ministre ngo lelo azali gouvernement na ezali ba kobunda na milimo ba kokate babunda milimo mais par rapport ya président Fachi président Kotale Boy, qu'est-ce qui se passe na président Fachi le lona Jean-Marc Kaboun Bakabundu wana bazo nyonso wana bazo ba politicien bazo embrouiller peuple congolais bazo embrouiller peuple congolais Kabundu akofinga fati makambo na tango bato FCC bazako lobango ya zako wanga nango te azako te mukala bango te. Mais les lois pas comme on a pas boité wana wa. Le président de la République a un danger pour la RDC. Mais kala ntango bazako lo baya zako ndima. Aye ko bimisa le ne vrai danger zaye. Aye suko distraire bat. Non. Ba aye ba peuple congolais. Congo ezamboka Nzambe. En tout cas mingi na princesse de l'Éternel. Maman Tifani na kosala makasi kolukaka pe biso to pesa ba makanisi. Politique c'est du mensonge. Et ça art de mentir. Pour na koyeba ndeni batu baza kolalisa batu. Mais tote mande mona goma noka ba telemi bake ko bundisa MONUSCO batumbi batu bakufi po bake. Mais tant que Kabila a bagé MONUSCO à Kende, mais ça va Congolais t'en imagine. Les mêmes erreurs.
M23. Je reconnais Nazaki Nazamba na Salonga. Na tango wa Joseph Kabila. Muzitu premier ministre. M23 yakite. M23 ezalaki babengana yango na tango Kabila. Ezonge sunde. Siko histoire ya Kamwina Sapu. Ya Kamwina Sapu na kati ya Kasai, etaki ya Kasai. To ba histoire ngo ba. Ngakutu pe. Kutaka yokuna. Ngakutu nazaki na uti Équateur. Wana batelema nga masakambo etoko. Etoko. Na bimina kende kasana yakini bakala nga na kota te. Nga na kotika nga na kotiki ndira mona na fati na pouvoir. Ok, beta lisou. Nazaki en quelques kilomètres bandimi na ngai Ilebo bayaki kotala ngai. Nabike 8 mois il faut ya Ilebo ngai bona kokota Kasai soki bitumbe bimite. Soki bitumbe bimi bolo bake bakoko bapesi ngana na autorisation kokota te po déjà na 2007 nazaki interdit na Kasai. Wa bakoko babisa yoko na Kasai te. Bana pe bazongi Ilebo bakomi boye bakota na bitumba Kamwina Sapu. Et un combat spirituel. Pour nga même na côté tout na yako kota Kinshasa. Dès à partir de 2016 on a l'équipe koto na batu na ngai tout monde Kamwina Sapu. Même na bande ndwa wa ville na leka na 2015 bakangi batu azo yamba ki obino boko yamba etoko kutu ser na nga moko Isabelle ntumba tunaka bango tana ko zonga suba bi Kamwina Sapu. Oh abime o vie na ngai. Malgré tout akena na yezo mona kaete aleka kia boyeko kanga ke na yambi etoko zongi Kamwina Sapu au juste ces années ngabi omon batu bazoe bate ba obunda na mili na milimo Kamwina Sapu zaki ayako bundela bokonzi tango batelemeli na loi na bino ale ya leta ba komo tina ba police ba ko menacer a koti na ndako bakoko na ye atelemisi mikishia bako Nikishi bakufa. Atelemisi bango atindi a larguer nde zaki bitumba wana même oyo zaki na etoko na mbandaka esai ba welaki etant ya bakoko oyo aza na pouvoir batikela liloba boko bundisa ye tango akolela belele milimo wana sa nini etelemaka bo mukolo biso ba congolais bo nyokola biso ba pesa biso autorisation tolela to telemisa bango batu bakobundisa biso Rwanda wana tokozonga noso koma Congo 12 pays to ana ngwa wana ba Cameroun na ba Gabon Soudan nyos tokozonga tokonzango bokonzango so ba pesa bino ko autorisation chef de l'état ba chef de l'état gouvernement ba yeba bo bakomona biso to banda ko no sambela na ba cimetière ko la musaba bo sali ba métropole ki to ko pani pona butu bataminene ba ko no saba grande séance kuna vraie église ya ngwana. Vraie église na. Yo so mona na poto mundela tiki cimetière na matiti. Bon ya biso za na matiti na bazama pona ni. Debout congolais, longtemps courbé, redressons-nous. Longtemps courbé, redressons-nous. Voilà debout congolais. Debout congolais. Pour la cimetière prière ni ça là ba sala ani. Bon temps Jésus qui na mona Elina Moïse. Ba ekone ba ebisi te, ba ebisi. Mokonzi totonga ndako misato ya Eli na ya Moïse na yo. Bon temps ba liba ba exister ki na Moïse. Ya zalaki. Chacun a une incarnation à Bangot. Oh, Jésus a une incarnation. Moi, Jésus a une incarnation à Bimisi Bango. Et il y a une cimetière. Et bon. Mais il y a et bon, moi, Olive Janine. Elia Mata, la Bible est la Bible Elia Mata. Moïse a coupé dans le désert, corps naé, monanati. Na quoi bisa ko ko na biso wa yula. Na mbanda ka pa mataka na banzoi. Koko yula, butamoko tuna batamokoto. Ba oyeba yango. Amatana banzoi. Banzoi ba ozo akinda. Bazo beta mbunda boebu, e ko kaso bazu ya matepe likolo, ba koko ebele pe basala yango. Akenda libela. Avec micro. Loba? Koko mata likolo eza ye moko te. Wana loba mata na banzoi nani so mata na banzoi. Ba koko na biso na rikela. Baza ota likolo ko ya ko nya ba bitabe na bazamba. To zamba descendance ba famille wana. Nzamba ni ba bandoki. Awa na yikela na Mondombi.
mondombe catholique, mondombe protestant, mondombe ngelesa. Bako ando qui danser Bitabe omona so batu baye ba mati likolo. Bikamu si wana so ba komeza ki ya biso. Oh niveau ba kaye eli yeso ke no vivoke ba on a kati cimetière. Ah mais mo olive ezakani. Ngomba ya olive. Ngomba ya olive. Bakoko pe baza kuna bango kala kanango na ngomba. Tala tombo. So ke kuna mutu fu bataka mo tombo likolo ezaka pla o bien ngomba. Traba forme à l'église catholique Batonga. Au moins, on a été à cercueil. C'est pas qui nous coach avant. Bon, ok, quand on a un d'accord, il voit pour diminuer la boule. Oui, mais diminuer la catholique et la rapport à diminuer l'IWA. Et comment on a une maison, mais Rose la Rose chrétien, Rose la Kanka, Ezala Ndoki. Ok, nous on a pas qu'on a pour la bangote. Non, pour la bangote. Mais Fumu Tokoba aujourd'hui le président Facha Kotaki tout le monde le président Facha ça qui geste mon roi qui n'est qu'au Kabe akina au Kabambo kana mamuro ya Nzambe na stade Nzambe na tout le monde est ça ba frère pasteur na ba nani ba pasteur na kana ba on ba Nzambe ah bon oui bita chamboka na malédiction tala lipa de komi tala ko lia bato bazo souffrir tambola na balabala za tala ba embouteillage ba musu baza ba wei te batuta akenda ko teka mboka na kitenge yezo memaki na ba franc-maçonnerie na bango abeda akenda wana bata franc-maçonnerie afa baptiste bakenda otika président ya république kama mboka lelo lipe matine ah mais yo lobi ko weka ba na mboka Nzambe motema mabe yo olinga ba no ba ndo souffrir ce qu'on dit ba président ça qui erreur président ça qui erreur. Mais il a cassé la fiche non la monnaie. Te awa to kenda ka na consultation. To kenda na consultation comme on est pour na koyebisa ye. To kenda na association na ba chef coutumier. Pour te bisete nini ya ko sala. Faut ça na contact na ba koko po ba koko bazana bonza na bonzambe. Mais na sima na ngonde ko sala makambo na o kentike nini na bonzambe pour aza entouré na ba franc-maçonnerie. Papa na zaki moto ayebaki coutume. Papa na ye alataki chapeau encore ya tamo na kan soto riba photo de sekedi kala ayeba coutume aza entouré na ba coutumier ya solo lelo ya aza na banani hein to kutika ye na liburu te les deux chemins na fo buni route to va tout à coup deux chemins Jérémie 6:16 tala tema na kata banzela mi balo tala nzela ya kala yango ko pesa yoki qui me bino bobo nzela kala boninga nzela yasi kwa kuna tongi 30 immeuble niveau wa biso to twenda kwa ya matiti mais na ko tongela David ndako na ye ya matiti yaka ya kala Amos 11:11 on obeta na yebisa ko nazaki tawala te na sa bible na lobi nazaki kitawala zaki ni a inquiétera bible pour to banda ko rappeler bino bato bokena na bible otala na mukanda na oke makamwa ndako matiti bino boko tonga banda kwa Nzambe tala ba vitre tala banani Nzambe za sika sanité te Nzambe za na nature. Il est naturel. Alingi naturel, alingi. So tana chapitre mabe ngai Nzambe na fandaka na biloko bato. Na kata biloko bato basali te. Na fandaka na biloko yangamo. Yesu ko ke tongele esthétique Nzambe ko ya fanda kuna. Avana na kati na biso avana na kata ba pigeon ba soso biloko bikelamu ye moko asani asala ande sika ya pemba na ba nzete tande azoleka. Esa biso mo pepe. Voilà Nzambe. Mais Bible y a moi je sais que non Jésus était Dieu. Dieu était Jésus. Mais Jésus moko aboyaki. Azako attribué par papa. Ngape na kolo banaza papa na ngai. Po ye mutatikelinga ngai na eko représenter ye. Soko moninga yo moni pa papa ngape so moninga o moni bakimbangu, o moni balumumba. Omoni nzidi mukuluma weja dabo babenga nga Yashua. Bon. Et ça dit pas na terme pour na koyeba ke lilobe komaki mutu tenza atindi mwana azi lobana ya chenaka il faut se glorifier. Il faut qu'on se glorifier.
bloc vraiment est compliqué mais fumu so je comprends bien yo na ce que yo na Jésus boa binomo boa ndenge moko to bande côté bana libota nyoso bana libota mo bana nzambe soki atindaki na époque wana na Israël mais na époque ya tindi biso na Congo kako c'est la restauration ya royaume po bato babungi nzela na yango bakomi osala babiyama na bango ya religion ko atindi bozongisa bao ya ngai na nzela bayeba ngai oyo nasalaki likolo na se oyo nasalaki mai nasali mopepe nasali bino na lelingi na ngai tosaka la même mission bana ba même mission so na lobi naza Yashua vita Yashua Jésus pas azaki Yashua à partir ya Yashua Josué ba changer kotu na nga ba miracle te tuna kote nga na uti kasi ba miracle o ya sala na yo neti mais tuna kote nga na uta kote uta de sala so kotune neti ni so kena ndolo awa kote ba barge za kana na mwana mo gracia mama na yaki na ba akatana ki koto nyonso za ko sala te bana nyonso akate ba yebi lelo akoma kotambola tofandisa yawa totambusa ye akoma kotambola so kena ba chwapa ba kisangani ba muntu Kongo tina moko totambola to bani mabiso pona miracle te to solisa batu nde na likambu na mateya ola musa mutakufa ebongo liweza kanini bah quand ça première porte deuxième porte troisième porte sera les quatrième porte te kae mais ça ça na troisième porte rozongi ça to sambeli et to sengeli na ba oui bazongi si liweza ba quatre portes ouais il faut so nous ta communier la quatrième porte de wala moyo buzubuzu wana déjà ça colle maboko nous avons tout la troisième porte. La troisième porte. Deuxième porte, première porte. Il y a des gens qui ont fait un voyage astral. Un voyage astral. Ce que tu n'es, ce qui n'est pas cordon, mon voisin président a mis des musées. Des deux Chibango, et puis ce Kendaki n'a pas moussaki na kalo. Mais à mon aïe, ngande à Kendaki. Si am longola ngana kalo comme ça, nga wazaki sirte na okom. Mais ton coma, on a pas de sur mon école là. Mais quoi est-il que le côté pour ce côté? Tout le bani. Mais les lots sont tout à temps à Yebinga au Tala. À Zongue. Ok, Fumu. Donc, on va toujours dans l'émission de la Bisso. Si on peut na mboka na Bisso. Timie Kota. Pour na mboka na Bisso. Vie sociale, les ont en malam. Message au lancé na président de la République en Russie. Reconnaître notre Congo. Tout ce qui authenticité na biso. Teba authenticité na biso, to reconnaître Nzambe oyo akela likolo na se akela mai. To senga na oyo ezaki abakoko na be, oyo bozola babaki mbango baselaki. Bantoma mirenda basalaki. Nzambo atindaki ba Lumumba lelo bazo sabiso ke minweye. Nzoto minweye ya Lumumba. Bon nzoto na ye zawa. Batumba ngoti. Bon mayele na ye kenda wapi. Pona ni botumbaki yango, pona ni bobomaki ye. Etekala point d'interrogation. Et moto ayibi eloko na yo alakisi déjà elembo. C'est ko fu moto na bosamba na ye. Basisi na bana nzoto mebiso bana molimo to sisi na no te. Pe hymne national biso de bakambo eloko moko 30 juin jour sacré des immortels. Qui est l'auteur de 30 juin? Lumumba te. Le pays monene bobozo ko sabiso ke Lumumba ko faki lino ne yango bo changer hymne national. Ozomo toto kende na mensonge na mboka. 30 juin jour sacré de l'immortel sera témoin. Le 30 juin boyeli biso lino alomo. Mais immortel wana balobaki aza mortel te. Lelo ayeko me mortel ndengani. Ozomo dire mboka. Voilà vous présent mon dire mboka. Ah ozomo dire mboka. Wana na ko biseka hymne national ndeto ko sam. Nga muta yemba ki yango te. 30 juin jour sacré des immortels. Ce n'est pas des mortels. Mais l'une mutoza immortel boye ko yana lino na ye. Et Lumumba pa lobaki ngai nazani famille
ni boyo nazali idée. Est-ce que boko bo malikanis po boye la biso dino likanis je sais ça qui n'a importance il y a quoi ça importance biloko ezomat na bamboka kuna bato bazolela biloko ezobima lisusu te bino la kasa ikuma diamé bima lisusu te et obimani tokanga boloba ko nom de Jésus boke epesa ba pasteur mbongo biso bamfumu tozaka susu zomina moko baza kopesa biso te oh yande ça ke bomisa su neti nga penza nkele nga penza nkele pour te reconnaître comment obima boyo na nzela mwa bato batala yo Congolais totala oh nini yo obosana authenticité mais fumu so obima ne obima kabongo otambola rapé makolongulu kaka tena comme ba poso to sala ba sabato to banzete to sala ba semaine mais to tambola makolongulu pour na plaisanteur mabele puis misaka plaisanteur moko ezana besoin tout nananzo nanzoto pour kokimisa ba mali ba maladie mosusu na nzoto na biso. Ok, voilà fumu toyebi que non le lovana ezaki juste sur na fumu boye ba qui était fumu mais tozonga lisusu pona ba épisode ebele parce que tozana fumu à la chaîne tozonga pour to continuer sur message au fumu azana ngo ya kopanza bokoko l'authenticité bozo tozonga na kati ya bokoko na biso mais fumu lelo sikoyo elo ndoko ebisa na basali ya Nzambe oyo bazoka mamboka na biso oyo basali ya Nzambe bakomi basali ya église poso tali mosali na Nzambe azaka na teni na ye alataki rafia alataki posoania ya nyama mais yo lata ba festo expliquer biso wesa da 3 semaines mosali na Nzambe boke ko bombana ba mene nyoso ba vaya nyoso ba bombana na ba religion ba église basali na Nzambe bazana bandako bazana kati ya ba wapi toyeso bango to lembate tokoba na kotika kaka kobatela mboka atao bazoka na est ezelo côté bakosala loko moko te boyoki yango lelo mebiso to site ba on ebande na biso na bi tala les 12 tribus ya Israël ndenge bazaka kobunda tala pe 12 tribus ya Afrique centrale ndenge makamweko mais na Bible bari que les 12 nouveaux tribus d'Israël mais biso de Israël Afrique to Israël Jérusalem ezanako na Congo oh baloba la Bible ezandi ya biso et ya biso te balobe sika ba miel ezali nature ezali nous avons un grand parc Salonga forêt équatoriale ezana kate ti lelo mundele ayebite kate nango ezana ngene o ba Amazon wana bakosaka donc to miye banano te banature na biso kima yo kota kaka tangu tokobelela na bawo ba lekaki na mabele o batika biso mabele o soto biboko ezate yo poko lataka lokola ngai so zona famille ko ya chef te mais na makanisi ochaya yango latango na makanisi bo moto na yo oyeba 3 générations nanya botaki mama no na papa na yo obenga bango banani banzambe bakoko wana pe bazana ba parents na ba eza na génération batika ke lo lenga ni to kobike la leo na Congo to senga na pedale la pays na est loko ezali wana mingi eza politique to yebi pe bato yo bazotindika politique wana ba bino pe bozo keneka ke pana ba pe bango pe bato bapesi ba magie na église ba science na bango to za besoin église te to yeba spiritualité te ba bonza Nzambe soki bato bayebi ke Nzambe ya nani apesa ko nzala na libomo okoyebi saka moto ayo kisa ko nzala na libomo to ya pesa ko makanisi lelo longwe tito ya kokutana Nzambe te alosa na kati na bi siko yo okendo luka esoso wapi na ndako nini okendo luka ye mais so biso nyonso tomiyebi ndenge wana na kati ya mokili na biso ya bayindo me babindela bakenda ba église pa mapamba te hakele satani na kati église voma kene na ba faire surtout comme na niveau wana to ko longwa na mikakata mususu ebele mais c'est le quoi sikate lobamaki toza pe ko bunda makasi eza bitumba molimo
Ah bon, c'est sous guerre. Comme on a ça pour la sous de l'autre banque. Na bina tango yo to bunda na to la musafa nani. Nana to mo lebiso. Ngaba na koti na Kinshasa na mwe mutatimbisinga te. Bazako iko boya yango kala. Même na bamboka ba musuba yebike mutu Kongo akoti na Kinshasa azotamba kana teni wana ba bougete tous les bateaux na basana ko sepe. Batana ko bela ba koko mais azonga mwa mukena sima. Voilà président. Président azonga mwa mukena si aluka ba koko ba basana bonzambe. Ezato le binzama ba koko lati ba sultani ba nini ote. Tolata to pakola putulu to pakola ngola to belela na bango to kena ba lesa na biso to fongo to kolia to kome eza nango mais eza na lopango kimia eza na maboko na bi na biso pasi bitumba pesa maboko na bi biso me biso moko te bananu komiyeba po to senga po kimieko ekota to ko senga na est kimeza armée oyo eza kuna ba mai ba ko céder côté wana te po ngana nanda kura mulele Pierre ce katika ba mai kuna la ki révolution liboso na Congo ndi mona forma mai azaki ngona Kasai bwanga mai ya baluba na ba pemba na ba kwanga babundai na ya yenda yake kozwango akomisa ngona révolution yenda forma bango wana po akondi mata koma moto a Rwanda mais sikoyo monisco akoma soka memi bundeli na ya pesa FDLR a pesa Rwanda mai yake aboto ayeko funda bino na politiko ba mai ba bete biso ba mai basali boyo mai ba bunda na pouvoir ya bakoko alanda conseil des sages papa ne moko azakisa sage azou entourage. Il y a 200 sur 300 na yo kaka utana bango po to bazali ba yekoli ki mène kunati bazo menawa mbongo tu bazo za bazo sakana po place Vendôme ko tikala ya minde ba changwa wa to ya biloko kita to yeba to bondela bato balia nzalele ki ça que masango comité $200,000 c'est grave. Hein ça que masango we me pa na mboka na biso na kena bazamba na singa mwa o to banda na ko bima na ko na mboka ko ba chef mingi ba bengi ngai na tala pe mabota na ngakuneza ko na toyeba ni to ko sala. OK, merci vraiment Fumu question Izali Yasuka te ya mokolo ya lelo. Ya mokolo ya lelo voilà la bongisa mo alingala ya mokolo ya lelo obala mama Afrika oti ko bima akena tala bato mo bazobela na Kinkole yepa za abik saka ko biki sesa nini ko za mafuta ope osimi mutu obondele opakoli mutu sa nini abiki meme maya komela osengi pe ana nzambo pe mutu ameli abiki toyeko awe za école to laksa bango pende nini na titio yeko sa mutu nabo mafuta otina nango ezabo liloba soko lambi yango boyo ko biki samo mutu mwana kindoki longole pe kindoki ezani Neto bine bate ya biso kindoki bate ya bana wa mwana amvutaka yo longole amvute mango badeye pa bandoki nani akomona mutu akofi place bakata ipota balamba musolo na ye ezate eza milimo ya mabeso ya mvute mutu tolongolaka ngo tozana ba séance oyo tosalaka tokozwa mai ya kwanga oyo batiaka bakwa toziba matiti mosusu tosangi tosokoli mutu wana tobengani milimo wana esa nini ekei. OK, merci vraiment Fumu oza marié na mwasi moko parce que baluba bazalaka au moins 5 te babalaki 5 10 tango bazali na mbo po mwasi so bali bango ebele oza na mbongo te omilukeli liwa po tango oyo akomona oyo alati kitoko yazolata te lelo na bafumu nano autorité na biso zongi nanu te autorité na biso nano ezongi te po towela kaka mpona plaisir ntango oyo akomona oyo alati kibunda sika ke dendela wana mpe koluka bunda akeluka kisi ozolanda poligami eboyani te mais toza na génération leo tokutaki tovanda nanu na tozana mwana moko bamosusu bakenda na te 20 te mwana ngulu obendeni
balu batango wana mbongo ezalaki atala bo diamant na simanda kwa zonga bo lelo bango nyoso bakoma batabila ya bilanga bon nazana ba enfant tana lopango po kuti bango babimi te bana na yo bota na mwasi na yo na mwasi to zane na mwana moko mais ni chose na mwana moko awa ba mususu na kabona na bango kala so na ngola so wa basé belé bari combien na oyo na zoka na bokola ka baleke belé enfant biologique baza combien biologique bako salata 8 bah on a 13 14 8 so ba musu peut tika côté mususu bako yaka ka ko bima bango moko ba ba tinda bango. Voilà, Fumu, merci vraiment. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fin, Rosani, pour la salutation, numéro de téléphone, sur votre pour se contacter, maman, nos princesses, maman Tiffany de l'éternel, matondo mingi na musala mala mozo sa na ba oyayo, kobosa na teke ba ko pe ba nzambe nzamba zakami balete, nzamba zakaka mo comme batu na batu ba sela nzambe na ndenga bokoko na ba na bango yango to mona ba musulman bazana ala ba bouddhiste na ndenge na ba biso pe ba Congo man ba muntu Congo to sa pe na ndenge na biso na tombeli nanu ko yamba nanu libota po to solola na zana 082 plus 1043 27 97 657 Bandela 082 27 97 657 na PCP matono na honorable ya honorable de mot de passe Iwana asunga kanga fora de demo passe à mot de passe na territoire ya Idiofa na se mikolo yo na se fona bete su tourna tala bana na ngana Idiofa na bakata na honneur na tombeli na bana nyoso bazoka les Nazariens baibaka ona ezayaki mona Nazarien mokope ayaki koso na bino matondo mingi. OK, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukwa. Je dis un grand merci à la servante de Maman Tiffany Moukwa, Hervé Ozaki Nasima caméra. On est toujours dans le Banasuka émission. Bafwa Bachala, Vitamine Collé. On se retrouve Bafwa on est tous les Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Nokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont apposé, biso masuaya noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolianta bati. Po bolingo ekangaki ye libongo bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Mutombo. Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Yondo zalaki na David,
yo ndo ozalaki na Salomo lelo tokomo mono Kachafati lelo tokomo mono Kachafati mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mongo Baba. Na yo na mboka ya Congo lelo oabuze biso masuwa ya Noa bato balingi Congo bakota na kati pour mon papa délige comment beta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consissi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Amboka Nangai. Yango nazo bondela yo batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto batika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi Wanzambi Marie-Josée Afoka. Lelo Kongo ezi mokondi oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini pona bolingo na yo na mboka ya Kongo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta dengo pakolaki bakonzi mafuta dengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50 nano asali 50 adandeli Yesu na Kongo Kongo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Jacques Kangudia, Kongo Mwambi Wanzambi Este ya Kongo eza eteni moko ya nzoto ya Kongo. Basi na bino eza basi ya Kongo moko. Ekibela na biso nyonso na Kongo eza kaka Yesu. Mwambi Jedao Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Mutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona bokonzi Kongo azwi na Union Africaine yakato célébrer. Okoki kozala na tendance na yo kasi oyo eza likambo ya mabele célébrer. Mwambi Godempo, Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Mosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kande lobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana olongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana